Edino image toko mona sitoyo Panja sango ya Congo ah yo Panja sango ya Congo Edino image Panja sitoyo Panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama Panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 Panja sango ya Congo Edino image Panja sango ya Congo bana Paris, bana Londres, bana Belgique, bana Hollande, bana Suisse, bana Canada, bana partout. Panja sango ya Congo, Edino image, bolanda yango, po yango zana makambo ya solo, utaka na source. Edino image papa, Edino image, ye aswaka, tina source. Bonsoir chers amis, hein? La grande dame Bibiche Kapika. Donc le loto le Bédabino vraiment tous les dimanches toza à la salon mangrove. Donc toza na Congo plage. Donc na Congo plage, boya ba activités et na Congo plage. Donc catch na Congo plage awa, ba live peut tamara na Congo plage awa, kolia kitoko, encadrement kitoko, pour na bino ba tonton ya bien, pour na ba madame bien. La grande dame pour la bino bazalaka neti ba sero bazaleti ba la grande dame donc na invité bino surtout vraiment na Congo plage na salon mangrove donc on reçoit na RRB au Kitina gare ya Boussonville pour l'adresse bobeti kara na Facebook salon mangrove donc on a besoin adresse donc Congo plage vraiment donc tous les dimanches à partir 14h, ma camion est déjà en place. Collier qui toko, Miss qui toko, ma camion tout qui toko. On a invité Bino Ebele, Bijou Kapinga, ba Francine Nitou, ba Diva Foraya, Bino surtout ba Sylvie Lutumba, ba Eliane Choudi, Boya vraiment le salon mangrove, Borozala de cité. Donc tout le monde le salon mangrove dimanche, tous les après-midi, tous les Bino Ana, Boya soutenir, et le soir na Bino. Et je le bana mboka donc il y a clôturer ma solo ba kermesse donc à la terre rentrée scolaire tous les dimanches venez n'hésitez pas venez nombreuses la plage Congo donc tous les bino ba mbote na nga après na mo boss Yves Mavangu na équipe nous surtout sans oublier Edine image Simabilili venez nombreuses c'est la parking vraiment ya salon mangrove te bongoli yango donc te bongoli on peut kermesse ba mal la Congolia bébé Senzongo mère de jumelles Leti à Banzongo Arata Nzongo venez nombreuses si vous avez besoin de stand vous avez besoin de Teka contactez Bibiche Kapika la grande dame numéro est la C donc tous les dimanches tous les élèves ma vraie chérie ma vrai Joe ma sapeur fait au beau sani binoté trésor ngando ma Nikes Bayaka venez vraiment beaucoup fils et Dungu donc bozala Bilonias tout est belé la grande dame a invité Bino maman la grande dame Naozala sans oublier la Bino à chaque fois Sylvie Lutumba a invité si vous avez besoin Stan Fifi Pemba Francine Nitou contactez Bibiche Kapika n'hésitez pas numéro nanga est défilé wana na pesi bino tout bambote ba fan nanga ba mi nanga Facebook papa chéri Yves Mavambu bambote to et dino image moko ka soit simbi caméra boyebi bilili ninga na raté bambote na moko sima bilili quoi donc venez vraiment nombreux na salon mangrove dans la de cité accueil les chaleureux soit peu mboule beti bo banga te po saleza donc so pour le milieu libando ko ta na salle to le kana kati ya salle no mo bomo na bilili est-ce que tu as vraiment la carte continue à quatre salles tu as vraiment la salle mon besoin encadrement salle propre qui toko au cas où la libanda to benda ni biso pona na quatre salles Yannick Mukoko Yannick Mukoko papa na kombe kimi Yannick Mukoko so mumbu la libanda malama to kimi na quatre salles ici là côté donc salle ngoyo venez nombreux dimanche tous les dimanches après-midi tu as na kati ya salon mangrove donc Sylvie Lutumba Sylvie Diankulu bino nyonso tout boya ebele boya soutenir musala ya ndeko na bino ya sœur na bino boya vraiment ebele la kati ya salon mangrove
tout le dimanche après-midi kolia kitoko komela kitoko bino mo bomoni encadrement kitoko ba vrai chéri ba mbote trop na équipe nyonso tout ya bi image na Chalamama la reine Chalamama na yemoko boss Yves Mavambo ba mbote belé na simambili to bossani te edino image panza sango ya Congo. Donc ezalaki ya bino la grande dame Bibiche Kapika, n'hésitez pas de m'appeler, numéro est défilé na C pour na stand o azana posa azo moko moko boye malolo le risque la congolaise o azana vraiment la posa ya rotumba Francine Nitou Fifi Pemba a contacté ngai pour na stand pour na dimanche mais bon za décidé boya ebele ko lia kitoko na salon Mangrove ya bino la grande dame Bibiche Kapika. Bonsoir papa. Bonsoir maman. Tout le monde a Congo plage, un commentaire au Sala pour la Congo plage. Je crois que le commentaire au Sala est mingité. C'est un lieu attractif, un lieu au Congolais, Nyonso, Foya, Sepela. Parce que les Congolais ont des moyens aucune vacances. Surtout tous les états dans des quartiers très difficiles. Pour s'intégrer, via Karamboka, il faut passer par Congo plage. Na Goussainville, c'est la nationale 12, Baya, Barosepela, Barokuta, Bilubo, Abinato, Mbissimwa, Kitoko, la Kaniti Gissa Sambala Moro. On a Sengi, plage à Marseille, à Nice, Pété. Ils appellent en pleine région parisienne, au Bakoya, Barosepela, Namoni, Sala Kitoko Zali, Sobolembi, Libanda, Bogota, la salle. Donc voilà. Merci beaucoup papa. Bonsoir Mossi Kitoko. Bonsoir. À quel est na Congo plage? To s'appelle ya mingi, Miami biso bien, to lie bien, to meli bien, to sengi boye belé. Et à musika peut être na Île-de-France na biso awa, na ville ya Letier, na premier ya Goussa, gare za Goussainville, boye belé, boya ko mona bino moko bo vivre, eza esengo trop. Merci. Tomoni pe femme de valeur awa azo tumbe na biso penza au sentir mbisi neti na king na makala penza dino image siko masolo wazande ni mama masolo ezaka na bengi bato nyonso to boya ezesika sika esika na bino nyonso bosepela ba femme de valeur nyonso na bengi bana la fondatrice na ngai tina demini boya mwana ta komboza te tellement ebele biso femme de valeur boya bosepela to so boye biloboko so boye bi moza dessus te na masanga na biloko olia tala ka tuma makala donc kitokos Bijou Kapinga, Bijou Kenzo na Bino, boya dimanche boza décidé parce que boza na DJ Akani Masolo sur na Paris, DJ Fabio. Donc il est vraiment na bisi bino boza décidé donc na tika mo rappeler la bino parce que na minute ezaye. So boya sal mokili na yo. Donc boya belé beaucoup na DJ Fabio a s'appelle Sabino. Ouais, merci la grande dame pour la parole au Pessingaï. Dans la Congo plage donc DJ Fabien nous doit ça la pour battre la bagène ba maman ba papa ba se retrouver dans moment là bas donc ni ya rolobela vraiment ezalité la grande dame comprendre et la minute to beng sande mutu nyonso na Congo plage sur ba na Congo plage ba mo ba sentir et puis ba vivre et puis ba mo ba juger moto loba to sala maramni o ma grande dame neza boy yo na Facebook ni na kala ba YouTube ni plus de vie belé donc les ayo to mutu lobi mais bato meka nde mutu bazomona bazokomante eza mpe kaka lokola DJ Fabio boya na plage na Congo plage et puis bino mo bokomona musique bokoyoka et puis bino mo bokojuge mamango ndenge ezalaka kaka donc DJ Fabio apesi bino kaka rendez-vous dimanche prochain boya ebele tala lelo tozalaki ebele et puis tosali mwa masolo ndenge ezalaka kaka bani sikoyo ndenge eza bongo DJ Fabio abengisi bino boya ebele eza lokola bienvenu bongonda nabengisi oyo bienvenu yaka DJ Fabio aza kote oyo et puis na bengisi Patrick Patrick Boyo yo mo yebika kaka kote oyo Jean to bengisi bino coach Matubu boya kote oyo DJ Fabio aza kote oyo mama Monique ba bengisi bino nyonso boya Robson boya
DJ Fab basala makambo et puis la bengi Patrick Lokole l'homme atanga ye na ba soirée ba baleli ah papa moziki nayo oya DJ Fab na bengi bino na Congo plage papa moziki yelanga batwana bango ba sentir nega ezalaka donc lelo eza bongo donc la bengi bino batwa bebe mobimba boya o bataka tembe o nini lelo za na grande dame donc on va sala pour battu basala ba monana oya pour ressentir donc voilà quoi Panza Sango ya Congo Edino image Edino image ouais Edino image Panza Sango ya Congo Sango ya Congo ekenda etambola mokili mobimba bayeba nini ekoleka na mboka oyo Congo awe Mobile Space ya Patrick Marwa Vengi Mobile Space ya Marwa Vengi Major Bisadini Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Et ça oyinda umela soko oye na chance ote veut dire umela te Global Express c'est Patrick Malwavengi Vril Lion numéro 25 baby agence ya grave agence ya munene oyo tozoko tinda ba koli na biso na Kinshasa ba koli na biso na Angola ba koli na biso na Brazza po koli le koma kitoko il faut le kana Vril Lion numéro 25 et pas Patrick Malwavengi balobi Global Express souka l'agence oyo yete veut dire oumela te pour na kati agence oyo toza na ba service ebele rotina ba carton rotina bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutaza na Kinshasa kozwa traitement au futi mbongo mutakufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko lingo oumela foya na Rue Léon numéro 25 na Global Express chez Patrick Malwavengi souka l'agence ba mama Paris bana bela ba fongole biso loko kitoko vraiment ngo iumela hatina bilo oneka awa po bilo oneko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekendaka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po kende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi Rue Léon numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufi mama l'agence agence aboye besoin na nte yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et esika obunga te Rue Léon numéro 25 umela